aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont ok, ma solo est bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino, bo pianga confiance pour musaloto sami kono ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bosa la visite moko na mona mama kala na to relaxer mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tongo na next o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes là, comme d'habitude, na hauteur au signalé bino, na début à wakeno, tous un artiste comédienne professionnelle, où il m'a s'est présenté. Vraiment, comme ça date de longtemps, bana misuba botami lelo, misuba botama ki lubi leki okuna, bazana bezo bayeba, zoé jinde kamasa malom d'aspect ayambi nani, na plateau na biswa. J'ai l'honneur, yako pesayi na numbote. Et bon, ça la présentation moko complète. Ça mona nani, maman nani, papa nani, mona commune nini, assez kolo nini. Voilà un peu. À sa quantième na famille, donc bleu mo anding wana. Et au sala biso kaka vrai bien qui j'ai dit et bon après-midi. Bon après-midi Zoindika. Moi présentation mère. Poto baolan. Ça la bien. Ah bana poto ndeka boyebi ndepeka to yebani. Ya bino yo dendo la charmante. Dendo de maître paille te wana peut ça pour on faut préciser référence pour mokile yeba pour ba yeba donc opena bo mona liboso na bino na banda kuna bino na ba site na mneska bozali zali opena ça dendo la charmante opena dendo de maître paille moi na bato mama Kembi opena moi na bato mama Kembi kunduba. Bon, bote mina famille bele on a koko contacté pour na habiter na olongola nani na otika nani mais l'équipe c'est les banja au parler quand c'est les banja vraiment famille banja mobimba ba ebike petit na bango yo aso le kanami choyo na bilili et ce qui peut te rouiller quand même à otika na mama te yemoko kombo pe ya papa et kombo pe ya noko kingandi x to y que ça la mwana kaza abanerio mwana kaza nga na Roger Madibu uti na papa na bon papa nanga akufa personam yango be osali mwa soupir akufa ono no cholo bake famille banza wana bazo ndeko na côté papa to mona Jeske mokonzi bon to zaka ebele papa tika biso mo ebele naza 4e de la famille. Moi na papa nani? Moi na papa Thomas Banza ti. Thomas Banza oui. Ngaka moi préciser ça la vraiment vrai bien. Oza ekolo nini de province na yuza wapi? Mama opo na madesute be ekolo tala otuno koko na bino nani koko na sa utaka na bazombo ko bima boy papa papa biso mama ne muumbo tata ne muzombo ko zonga boy kuna mama o ba lenf o bandibu donc naza congolaise nationalité naza congolaise pour ne kolo moi poto naza be kolo talebele naza muzombo na mumbata na muumbu naza nano mulenfu naza mundibu wana koteka kwa mubali toza bandibu mwasi neende toza balenfu donc naza 50 donc on a cause na 200% et bien 250%. Merci beaucoup. Je pense que vous comprenez déjà que Azali moi Azana bikolo tellement moi belé moi ba 50 c'est moi l'équipe moi belé. Donc alors moi na commune nini penza. Dendo la charmante azamwa na njili. Giloise penzako dans Giloise et belé bayebi tant ba omona kabo mwana seti surtout bana lycée o bana ba poto babi yana bisote bana kanga biso basuki ba étoile ba étoile wana o étoile mi panzi wana
donc Dendo la charmante au mona a mona njili aza mona quartier 7. Musika uti wapi? Kombo wana ya musika. Nabota mi nakuchango. Nabota mi ni babenga ka musika bibi. Ah bibi musika bibi. On a goûté. Mettons dans l'année on a ba histoire. Bon eza kombo moko papa na bisalinga ngo mingi. Ami botela mwana na ye ya liboso. Apesa kombo musika. Mais tellement botaka na moi désordre moko boye donc c'est mec qui ne moka botaki na parler. Père susu ala ndisiko moi guya semi kwa na susu abeti mwelo one kuna abimisi mwa bebe mo boye musika. Ale parler sko famille wana nde baboya ki baboto lisko mwana. Ale musika wana kinda. Sikota mweko bota aboti ntele banza habité ono apese kombo la mienne apese kombo la mienne. Sikota mweko bota siko la charmante ni obomuna ndapesa ke koma musika. Izanatina, je pense que moi, petite histoire, vous aviez compris, hein, bana poto, bana partout, bana Angola, naïbi que vous allez, c'est tellement ébélé, puis tu dis à Mouini Mawangu, autrement dit, Pedem, Tupac, Napariwana, merci beaucoup, et ainsi que ta très chère amie, donc tu besoin Anita Mbombo, merci beaucoup na François na Paris, tu peux nous beauté et bonnes conditions télévisuelles parce que bozo landa biso et partout na image ya Congo. Il faut nimenda boya ko sambezate tout ça la grande musala. Alors parcours na yo elonye sala ki comme artiste et banaki pena na ndenge nini o la liga o loti o la muki o loti que non na comme artiste comédienne tout ezalaki na mutu moko simba kiyo et alaki si openzela. Bon Dendo la charmante azaki mwana moko la fille aimée et papa na bango papa Thomas. Na koko la Dendo la charmante a pensé que tout même pas un jour que aux l'artiste comédienne. Bon. Tango Dendo a 6 classes ayako perdre papa na ye afanda kana ndako les temps c'est là-bas. Résultat naïe, il y avait un homme, un type, un papa, un beau papa pour moi, papa Adonis Communication, bana masina bayebié, bana rimbateke bayebié, il y a des musiciens et belé bayebié, papa Adonis. Na moté mama lamu oh ya Dendo azalaka nango, oh mala charmante azalaka nango. Bon papa wana ayaka na salle de peinture, bana njil bana seti bayebi papa Dendo, toza en face na salle de peinture. Papa na yaki ya kutisa couleur na mutuka na ye. Bon Dendo abande ko kanga suki na ndenga mesana na moni papa na transpirer po babibola mo futaka na moni papa na ba a transpirer bon a telemaki azepena na place a ofanda te Dendo zwaki kiti na afandela ki omoni tangu lipamboli yaka toyebi eyaka na ba ndenge bele eya mambo bele donc Dendo bomona eloko commissaire artiste bon mukili pe sepela na ye même na misala na ya salaka eza kiti donc tozana bino na lisolo ya kiti donc on peut ça kiti respect donc faut kiti azwa respect na ye ndingi papa na biso Koffi Olomide bike nga nazali kiti donc olembi ko telema esenge na yo ofanda Madilu le fait Madilu lobi azamai ata obokomela osuko là c'est ça nazwa kiti na bipo papa na moni otelemi mingi zwa kiti vanda papa na sepela kinanga mais ce n'est pas que Dendo kenda ki na théâtre pour na kiti parce que aboya kikaka papa na asepela kinanga beng singa na ndako na ye toke to vanda bano sacha tuninga na ba groupe théâtre eleka na TV osepela na groupe nini po à l'époque ba groupe zaka changa boete ponga pena Dendo pande na za pena boye na ba capacité na nga intellectuelle ndenge na zala kana attention pena ya kosala théâtre te na bande ko zela ba résultat na nga soke bimi mama na ngai a ndwi nga kaka bongo na ba passion to bande okola nango na kota université papa na ye atuninga ba théâtre ba mobele bele nga bisi eza vraiment soué na nga te ke na koma
ko sala théâtre même pe famille nanga ebele vraiment balinga ka te voir même petit nanga mokonzi ba bien que pena mokonzi masaka banja Maître Pai Bokabwana. Mais avant on répond des biso na séparation ya Yona Maître Pai, mais dites-nous okutaki nani na tango yeki na kati ya groupe Chic Choc et plutôt Nouvelle Loingue. Bon nakuta bato ebele mais sous vraiment bakombo ekoko bunga ngai oye nakutaka vie munduiri nakuta Gaou Kisita Esobe Mama Moyindo Harmonie wana kobenga Mbandi na Papa Libutu nakuta Bébé Santé ya Willy Mambwe Ntsakala Papa Ntsakala nakuta vie nanga Chic Norris nakuta histoire moto bandaka nango kuna lisolo la Dorcas na bidi nakuta bidi bon monsieur ba échappé ndeto progresser boye mama Ibakata Gabriel nakuta Zena la guerrière nakuta tellement belé ekoyaka yaka nango kaka mais sikolo nini salaki ke Yona Maître Pai Bokabwana ngada Maître Pai to kabwana ngato kabwana na Maître Pai te papa nda voyageaka moi précision ni sala biso bien papa nda voyageaka papa tanga voyager totikala kokuta nte po na bandaka kobela makasi ya na voyage moko to basalaka batikanga pena na maladie batikanga na maladie tango baye bon ce qui était passé entre eux bon na yeba ngote ngana bana kobela un certain jour na vandaka na ndaku ponga na kwa quitter Maître Pai ka boité pour na ça qui vraiment suivi Papa Adonis. Mais comment tu as comment on a eu sous na Lisboy où il y a 4 présidents. Tu as eu comment on a bino na boy tellement belé entre autres Esobe Mundueri Kisita et Yoma oyo akome ki vie Gaou tango bokomi na Lisboy. Te parfois nga parcours na batu ba comprendre ngote. Ngai na ti Lisboy bakendaka ngana kendaka te donc ba vie Mundueri ba vie Gaou ba Esobe tango bakenda kutu tango bakendaka parla na beta mo histoire tango bango bakendaka ngana kendaka te ngana zaka na ndako deso kena uta kubela parce que naza mondimi ya pasteur Alpha Lushima la chapelle de la victoire nazalaka na kati église na butu nango nanu tango mwe ko wane pesami na ke Papa Adonis singa Papa Adonis tama kamwe sama boye Esobe to vani na Esobe soba me Papa Adonis alobi na ye mais Esobe ndini makamwe Esobe mama boye abite père ngai na longwe tenga naza na kati ya groupe na longwe te ngana zali mais to longo peut-être moi ba nungwe sala ma mais na kati ya groupe c'était le samedi le dimanche ngana côté église la chapelle de la victoire na moni protocole ayi dendo ba bengo libanda baso benga libanda pa nani yaka ba benga yo na bima bona yokuta mini bis plein d'artistes na kati be artiste ngo na yebi bangoti natala bona moni ezalaki Kisita gana ba Kisita Mama Moyindo Yambandi na mone bona kati Harmonie yaka tokeleka na émission comment toke émission bon tellement na mone bango tellement to soye dane Esobe na butu na ebeke mouvement eza intact na mati na mutuka toke sans koyeba na ebike toke leka na émission na compte il y a nouvelle Loingue oui Maître Pai kaka na kata mutuka nene ekoyeba ke groupe oyo ba vie Mundueri basali côté ya njili
nde tokei na bango émission bazoloba bazoganga nazongi butu tango tokomi na raga nde na kiti na bango toke ngabi toke no loba na émission tolonga donc ngai na bimina éclaireur na bino na okete oui na bisi bango na kokende te wana nana ndo opusonde ngwana vie kisita tozaki na bango na ba mamu yindo ngabi no nga na okete bango bake bakoti na ngabi bon na zwa mwa tamuke na olanda bino bake kota na plateau minute compte dans sango c'est comme d'abord na to ya vie et pas mettre paille alors le maman maintenant ni impresseur yona bébé santé donner na vandika bona munaka mutu ke kotinga na telemi na kimi ngabi non nga rosa mambo te ukimi ozongi pale ubi ozaika pale te na leki kada na matika na simaraga na temi na sima wana donc na tiki bango kuna nga na kete na ba potana kuna bakoti kuna nga na zate ba bimi pe baluka nga na zati sikona zo mituna ngabi bungo bango baye buvuma epanzani mengana zaki na leader na nesobe papa la na liberté na zaki nesobe ndenge nini muvume panzani ale bazo tsanga na kata mutuka oyo esoba zate mundwera zate gawa zate ngai na kota na kati jamais so bango bazalaki tant nga zo mo éclaircissement moko boye valable obino bozate bo pousser nga boye na olekate l'état ba sisi wande kana na monika ga impresseur na bébé santé ba bimisi mutuka baleki ne miso baki le groupe ane bimi oyo za mabe osali bo poani ngabite ngana koleka ne miso bongo te nga zabu na yebani na zui akoya pardonisi te bino bo memanga bo so pardonisi ayoki ke ngana saki na bino pe na leki ne miso za kola na trahir ye na ko trahir ye ka boiti tomati na mutuka to yeto zongi l'air to zongi babandi ba répétition ngana zalaki te wana ngana na sasko na ndaku nazo mituna na bando kendela VV Center ndenge nini pour président kuna oloba nini dende pe yozo yate seke uzakaka aline pala na ina papa Adonis na sona pa Adonis nga bando kende répétition na jipe nga nazo ba transporter oui atenga na jeep to koma na boye na koti na bureau pa impresario abandi ko poser nga ba question pour impresario za leader na biso na ba yani ko poser nga ba question na répondre na ba question nga na solo de bon pe o ekomela kinga na temps wana abisava le président na kanda makasi alinga masusu biso bana ya changu te amone ke to za ba trahison donc to trahir zo kompataka na temps ndenge beki pezalaki to trahir ye ngana expliquer ngabi non talanga boy tu retrouvé dans Lisboa comment anakenda kiti nakende pour chomete apona chomete bona moni kichangu pesa kana muvuma nango ba wana bazaka ba pivie na ngai ba maki ondeni yum to boya ki okimaka bango nano na raga après si matango yako ko singo kota ba maki ondeni artiste complet ya changu mais à part après ou yako olungwa artiste complet ya changu olungwe na artiste complet ya changu mais olungwa ki sous na Lisboa problème ezalaki nini waki na quatre présidents Kisita Esobe Mundweri Eyuma mais autrement dit Vegaou mais yo ozaki na kati osature wana na ba artiste nyo surtout ba moyindo pe bazalaka mais après oyisu kolungwa ezalaki nini mbongo natikala na deux présidents Esoba kenda Kisita kenda Moyindo kenda efula ba master pe na kuta wana bakendaka ngana kenda te ko na zaida ba quatre présidents te bon même la Bible nous dit l'homme quittera s'attachera oui yango pour ça lagi bopoani te femme quitter à s'attacher yako samba ikele ve me kolobaka kande zali c'est les Dibois na Hollande donc yako samba ezate leki na bino yeyo
ndeko na bina mwasi s'il faut que vraiment ko aider akende liboso bo aider vraiment dendo la charmante yeyo Sarkozy Mabilama to mona telandu talaka yo Sarkozy Mabilama na toujours pembe no balobi ma grande sœur préférée yote bango pete babinde yama kusa Stardine moi ça pasteur Michel bango ne pena ba sentir nanga pena pa mettre paille bazai pa ba sentir nanga pena donc bon pa joka pasteur Michel abande côté nga ernos peton na sa likambu na bande ko so lango na yama kusa tina zale maladie yama kusa yeba ki le bien et le mal nini et le cas et pas petit nangai bon nazo ngi pena ba bengana ki na Lisboy nini ya oya mundweriko mundwerako obengana mutu mundweri tangu mususu obenga kombo neme oyebi biente mundwera bengana mutu te bagi pe kisita bana ko chaba songi tellement trop pour que bino ba misusu bolungwa bonga za na epoka kisita oui metonga na lunga kisita da longwa kala dona kwa mele kute ko ngana longwa pona kisita na longwa pona sobete c'est vrai ya bande ko sala keno ko cha songi bino bolungwa par rapport à quoi ya tika konza bien nana otaki songi po akonza bien kabino mnuka ba actrice bobo bisa kabiso ba journée ndengwana te obi kutu x na y ndeti yepe na imda osala keno yina nazalati wa ba bikisita bon yamba une émission sola na epo découvrir qui kisita ko kota makambo ana te kisita zana vina ye kisita yakina so kisita panzaka kisita nenda panzaka biso na mettre pai moni yango sikoyo te kisita nenda panzaka mettre pai mais Lisboy kisita panza te kisita kena na ndenge na ye mundora na nyeso bakena ndenge na ye mambo inda kena ndenge na ye les autres bakena ndenge na mpe dendo bakena ndenge na ye siko bande ko assurer bino nini kisita ah bon kisita siribiso neti nini ya panzi bino ndengona non boito sala wenge na biso to sala moi likita na biso parce que mettre pas ya faux olia mbongo yemoko otango bakari kaka yemoko biso tambola toujours makolo na ba kufina na ba transport mutoke yo wapi na kata bakari alobango pa ngati bo ba avantage pa pesa ba o c'était moi ba raison na yi bon ngapa na ngamo wana okisita bona o aloba ko to longwa to sabwe pa na lobango te abande ko boka pa na bango moko amuna ke soka alobango pa eyoma alobongo pa mundweri par là bango na bango nde basali coaching grand zoko ya boizala te mais toujours zalisa yango Blaise Luzaya mon merci beaucoup alors moment yaki kokoma oya kosala groupe na yomoko o benga mikongo na biso na nini sami na nini comme na agini siko nanya encourager ki bon Deno la charmante aza artiste comédienne bato bele basepelaka na ye bato bele basepelaka na ye ti lelo na ye kozwa vraiment temps na moni ke na ke a basali boye na ke a basali boye na bisava na vandi na ngai mais ko vanda na ngai ezalaki vraiment dérangement complet bato ebele okoyo kotika te pona nini sala groupe boye na boye ngabi ko sala groupe ça va mais ba sponsor ba donneur et rendre nga difficile yo ibi musala bona boye certains jours na okuta pe kana zoendeka encourager nga lisusu troupe théâtrale Congo na biso eza initiative ya mutu moko boye donc il y a un héros dans l'ombre quoi abinanga omoni yoza artiste mais so oza na moi problème ko ke beta porte c'est mieux ba pesa yo balobaka nini au péché ndobo au péché ko bakabila kayo oui c'est ça ngana bisi papa ko sala mouvement kombo na ye papa Matadi Lukula na Emmanuel on a salué à passer motema ya mama Fifi basotoka leki ya mama Lilindo na pourquoi papa Jess Kabwiku
pourquoi papa somo kabuiku wana famille na ye o baza pana mikili ya die type na bosani yote abina ngai par là na pesa yo opportunité au sala clic moko boye parce que vient nga za pene nero dans l'ombre au sala clic moko boye na usunga yo en tout cas na ibisaka e na kokoka te abisinga okokoka oza artiste osala mouvement aux artistes et masolo pe tamboli nango izu makolo pe tamboli mais agini ni mouvement nous nango et combien de films déjà réalisés Dendo la charmante ko banda abandi ko zele ye moko na mouvement na ye et kokisi il y a cela 7 ans. Oui. Combien de films réalisés 4 films réalisés. Oh, ça n'a pas histoire bien. Oh, pena meka ko boa ke lango bande ko nangai, batala ngo pena poto. Ba benga pe, ba félicita ngai. Ozali combien de personnel na kati ya mouvement disons bana ozo travailler na bango ba kombo et baza au nombre de combien est-ce que baza peut se retrouver troupe théâtrale Congo na biso na 7 ans sali aza na bana ebele aza vraiment na bana ebele ozaki na koki ko pesa nombre te poko banda ko bota maneti lelo bazana ba o ba voyager ezana ba o ba bali donc nazo continuer ka ko former. Ok, tellement on va continuer à former, mais à un moment donné, moi, kola les kotaki, oye kokoma kosangana na kikedi tamuroboye. C'était pour nanini force silaki ou encore au préféré il y a yoka beaucoup même nous groupe moko. Kosangana na kikedi c'est trop dur. Dendo la charmante azana mouvement na ye Congo na biso. Et le type à question azana mouvement na ye rénové. Bes moko yaki ko sala mana niveau ya rénové nde la charmante abaki non na au préféré oya ko répéter et pas nangai. Et non o sala ba répétition na ba place mo za ba fin fond et salo bien te posa. Vraiment, l'artiste doit aimer la vie et nous les montrer qu'elle est belle. Sans lui, nous en douterions d'après Anatole France. Ngaizo enabisi bango boye, bakende liboso, mais baki mambango te. Aro banyati pour se tabe ba siti bakui. Tout l'équipe bango malembe n'a pas de tortue. Et vraiment Italie bisoté. Tout zala toujours. Vraiment les grands oko, grand éléphant, to pecho bambo te mingi bosunga biso parce que masolo oyo pour que nekara liboso. Image ya Congo ne tombera jamais. Merci beaucoup parce que toi toujours de cœur nabino. Alors, aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont ok, ma solo est bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron nangaye yo na payer bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko lakisa mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso ce que tout on a net on a numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka